neti nga nazolanda le musu ba interview ya Mosre nazomona à chaque fois kaka il parle trop de Kofi. Alors Kofi banda lobeka moko wana zoloba souté mais yayi na moni ko meta ba 7 ba 8 fois. Donc ngape na osepela na ngo ezanga ba moment moko eleka wana esenga le musu pe mutakufa. Parce que moi ça comme na niveau ti ya kolanda Kofi aza wapi foka na beta ekaka. Donc a combien donc siko nazo kama bakanda ngona lelo e komi na ngo lisusu ndeko na nga. Woti okotsa biso na ba jeune abino. Soni na kozwa wana. Po siko sulinga na lega na TV lelo na bande ko finga le mso grand mopao. Siko nde ba sololi. Mote ngam na otika na soni. Eza ba ngai na sepela na guerre ya JB na wera. Sadi bakabwanaki po muna mtaluka kwanga nae. Bakoma na ba niveau wana te. Po ya waze kwa na Kofi ezalaki pena mutakufa. Dobo kende na be mission mona ka ale mususu bino bo vandi mo ba maître kuna ba bandi ko bunda. Ba maître donc ezaki donc ozo tambola ozo l'aise te ozo banga donc voilà autant lancé dernièrement acoustique. Ouais, je te félicite hein. Merci. Après au lobby boata lycée à voyage à batwa okende pour ça qui bando bamba lycée na vis-à-vis wana car dans moi vitre moi on a faut ota il faut ota l'examen d'état le rôle examen d'état bino tout faut boya wana pour kende pe faut za na buka lupango so buka lupango ezato voyager te faut simsa buka lupango bah oui faut simsa buka lupango Janoe mino pembe Janoe mwana mosakata Janoe tambola moke natala yo tant bazo pesa nga ba papier na oké nango fena mona kombo nanga na moni kombo ya Mujinga Deo identité à Deo Brondo Deo Brondo yango nga siko na mona yo voyager na yango na voyager na où était Deo Brondo belle famille. Il y a belle famille. Parce que oncle Fauta qui mantega ya donc ezaki na moi retard. Si ko lokwa biso zaki moi pene. Bakozo. On na banda ko regretter na on anti-choc. Bokozo allait me sou 22 visa. Voilà ndé bozo répéter na orchestre. Bozo allait me sou 22 visa. Mais moi bozo voyager ka allait me sou 6 musiciens. Avisa muziki na mai. Système c'est quoi na bangula longola. Système Maaponga na kei kopema na lembi nzoto na makambo yo lobie na baye nzoto na makambo yo lobelinga salaire bosana nanti-choc na ba moment tout na sala wana ba futanga mbala moko ba futanga $10 moko mso ça fait combien d'années nanti-choc na sali 4 ans. Mais pourquoi tu n'aimes pas parler d'anti-choc? Na lobela ngote parce que nazala na ba choc belé ya orchestre wana nazala choqué trop orchestre ngazali neti anti-choc déjà de nature ko vivre na grand-père boya lobaraté mais c'est un rancunier beaucoup solo la mettant on répétit là oko kenzela mokote ne obimi na car beaucoup te na danseuse au tché na car soka rapport ekimi ko mina ba problème. On me met un t-shirt kuna. Oh, kasina lo bano mamazo. On me met pour la émission des gens de bazaboui. Balela na ba ona ba danseuse na ba chanteuse. Donc makambozo tout na wana pour ba chanteuse na ba danseuse balela pe ba musicien. À chaque fois soko y répétition mon Egyptien l'aime sou fatou na fali. Ozo kiti l'aime sou ya vanda na pour répéter. On fatou na fali. Oh, yi pa yembaka. Tala nengo pona linganzela lilita ye sepo ya kitoko na yo bosani nzambe natongeli yozala na motema na ngai na boyo telenga na yaka mama lona ozela bango système na beta bango na lakisa bango na mwana njiliti na kina bana na sasa livre par accélère moniato
Si les lopé, quand tu n'es pas le babouina, mon grand-père a zoka madon, a zoka pena beaucoup à l'opang, mbata. Aïe, c'est un rara, et pas nabiso, tu répéter na chaussille. Et puis pour y arriver sur le côté de la rep, avant de la rep, il faut 50 pompages. Il faut ça 50. Au moins, l'orchestre qui tire à pays, il n'a pas à terre. Achille Tabala. Ouais. Et puis ceux qui n'ont pas le traitement à 10e ré. Là, dans le ballon Marambo, il y a solo. Il y a un salaire. Dans nos salaires. Et puis, tant que vous avez vendu, présenté Bisso, café tient avant dans la ciment. Vous voyez que café tient à piquer crise. Dans les villes, pour venir à Kouyana Kiti. Les Cambonati, les lots ne comprennent pas. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de B1 Télévision. Si vous nous rejoignez pour une toute première fois, dites-vous que vous avez fait un très bon choix. Cette émission, c'est un vrai moment d'information, un moment de divertissement, un moment où nous refaisons le monde toujours de bonne humeur. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous l'artiste Ladi Miyembe. Mais comment pourrais-je commencer cette émission sans pour autant vous rassurer qu'il réalise cette émission? Je l'ai surnommé l'homme selon mon cœur. On l'appelle Simpson Essele. Droite nanga Negawa Fawcett, gauche nanga Rihanna Domingos ainsi que Trésor Youé, les chefs de rédaction. Il arrive déjà l'artiste, mais laissez-moi vous donner quelques informations signalant que l'artiste Ferré Gola vient de sortir son album Dynasty. Dynasty, vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes, ainsi allez regarder sur sa chaîne YouTube Ferré Gola officiel. Félicitations à toi Ferré Gola, dit le padre. Très bel album, j'ai beaucoup aimé, hein. Dieu merci, parce que écoute à quelle circonstance autant le léopard est poli. Mon tour de bétail n'a bien heureusement tout ce qu'on a mandoulé. Nayoki les padres non, ça va. Dynastie, c'est bien, c'est vraiment, je vous invite à écouter, hein. Je vous invite également à écouter voilà la classe et la différence, c'est les clubs. Le club, je prends directement à celui qui est le PDG Richard Kabbalah, ainsi qu'à Jerimbu, hein, le gérant noble de la ville. Vous voulez passer des très bons moments, n'hésitez pas. Les clubs à Kinshasa,
Également l'artiste Weranson avec Protégé Base. Weranson, félicitations, ce générique qui fait danser. Vous connaissez que l'artiste est habitué déjà de faire danser, hein, en ce qui concerne le générique. Vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes ainsi qu'aller s'abonner sur sa chaîne YouTube Weranson officiel. Laissez-moi également vous faire comprendre que l'artiste Félix Wazekwa avec ses singles IGF, vous pouvez aller regarder sur sa chaîne YouTube ainsi que sur sa page téléchargée sur toutes les plateformes IGF dont l'artiste raconte que nous devons changer de mentalité en ce qui concerne la caisse de l'État. C'est très important. Félix Wazekwa, voilà. Ah, il arrive déjà. Ladi Miyembe, Lelo to solo là. Tel est notre slogan pour comprendre que Bakuturu Kamakuru Kumbabasuki, ils ne se feront ni tort ni dommage. Système à jardin, ils continuent toujours pour émission qu'on l'a telongamutute. Il est là avec nous. Adios, yangana yo esili. Nalongoli pe motema pona yebi eleki ye to bandaki alliance yangai na yo banda bomwana nayebaki te soki okotika ngai na kati ya londende boyo sikoyo nga nayebi ke yangai na yo ekomi ya motako lobelanga di tete soki okoyoka o na pasi oyo nazali tete bolingo ekabwani o mpe na liwa bacolinga na miso ya bato mama naloba nini na mboka e awa yoke liwa na ngai ekoki. Ouais. Oui, le roi Oyoka qui le dit bon. Le coup la rumba et côté na patrimoine matériel il y a UNESCO. Tant on y a on orango na côte do malili na l'accès que rumba za na makila. Wana un esprit moko. Mais bakulutu wana ba bakulutu basalaki rumba o basalaki bapesaki nzela lelo biso nyonso tozolanda omona ba musique tu ezobeta lelo ezaka na nzela bakulutu donc on est obligé de kobosa na rumba te tokotika pe lokolo yango te. Voilà. Vrai, mais il y a des coutumes dans cette émission. Parce que tu t'imagines l'émission de Balanda. Ouais. Une manière pour toi, soit de gérer ou de promettre un bateau nyonso, Balanda biso, cause à la sincère durant toute cette émission. Parce que nous allons parler de toi, na parcours. Promets cause à la sincère. En regardant cette caméra. Donc, adoyo, on dit biso tout ça bana mibali ezate ke dona lo baba biso tout ça batute ke bakatela biso fufu. Hein? Ndenge za nanda ko pena bakatela bana fufu. Vous comprendre? Moi na sigo fa banga likampo ebi ba kopese fufu te na poko. Donc biso ce que tout ça batu oyo. Donc biso fufu to sala po bakatela pe batu ba fufu. Donc je suis sincère. En loba nyo so singina loba. Voilà. Ok. C'est vrai, tu as un très long parcours dans des émissions biographiques, tu as une grande ligne. Voilà. D'après choix et rédaction Nabiso. Mais surtout, nous nous intéressons dans Makambo qui choque, hein, des révélations, ils n'ont pas très connu. C'est ça, c'est comme ça cette émission. Ailleurs, tu peux aller faire d'autres choses, c'est pas mal. Mais notre émission, c'est comme ça. Nous allons parler plus de... À place, nous sommes sautés, mais nous allons plus parler de Bozi Boziana.
et de Félix Oisé, quoi. Ouais. Je vais avouer quelque chose ici, c'est que j'ai aimé et j'aime chez Félix Oisé, quoi. Parmi ces artistes, Obaleka, Tena ba propre ba réalité, Oyo ba mona, peut-être Oyo pas n'a cause à la paix plairier, tout déplairier, mais jamais je vis cet artiste changer de comportement d'humeur envers moi. Jamais, parce qu'il sait qu'Ado c'est quelqu'un de carré. De la même manière, à qu'il a mon liberté, mais comme la liberté, là vraiment j'apprécie. Contrairement aux autres, pour les alakako, batinda qui est, jena bango, salibo, mais lui, ça n'a jamais été comme ça, alors que c'est parmi les artistes, même s'il y a un souci, je peux l'appeler, on peut parler, on peut vérifier l'autre. Et pour Nabandeko, concernant d'autres musiciens, il y a Fabregas, Bazalakado, il y aura un moment, ça viendra, ne vous inquiétez même pas. Vous voyez, ça nos système à prison break. Et monsieur là, c'est comme ça. Fabregas, c'est un frère, c'est un artiste qu'on se connaît, qu'on peut s'appeler. Mais cela ne m'empêche pas. Il y a un artiste, non, nati kaye pe na liberté au loba. Ne vous inquiétez même pas. Le moment viendra. Mais on dit que Lelo l'a dit au Fanda. Bon, biloko beta Félix Oisé quoi. Parce que nous on dit que Nazara bien un monstre d'amour. Biloko bimisa bozia wa on dit que non. Sauf injure qu'on ne permet pas. Mais oh, on y en soit na te permettre. Mais il y a d'autres artistes au Fandi, au Boulelenga. Ah, c'est un problème. Mais monsieur est là, tu l'as dit. Ladi Miyembe. Ouais, Adoyou, oui. Si aujourd'hui, tu choisir yo, après un moment, tu dois réclamer yo, c'est parce que tu as un dossier côte ça non. Tu as un dossier yaka. Voilà. Un dossier yaka. Nazo bisayo et comment le roi moi, il chef moi banani donc c'est-à-dire que on a un dossier yé, un dossier yé, un dossier yé. Ndeti ya yo, ba préparation yo nde bandaki. Ya yo ezabna mingi te. Oh, la rédaction. Oh, Thierry Kabundi. Manelka Bozarane, bien Manelka. Oh, boy. Anelka va forcer. Oh, oh. Anelka. Oh, trésor Yue. Oh, Kaki Akewa. Kaki Akewa. D'après c'est où tout le monde. Binopé. En tout cas. Il y a yo kaka. Tabino mo bandela happy. Yo momi bandela. To banda. Yo bango ne ba révélation. Bango balobaki otuna ngana ka wana donc pour na pesa rabi ya no. Surtout tala nelka kotal. Notez bien révélation. Nelka. Ça connaît bien. Ladi Miyembe, parle-nous un peu Tobandi dans l'orchestre à Bozi. Oui. Ok, comment vous appelez ça? Anti-choc. Ok. Comment tu l'appelles? Grand-père Benz. Tu l'appelles comment? Bozi Bojana, toi tu l'appelles comment? Grand-père. Ok, voilà. Donc nous allons parler d'anti-choc et grand-père. Voilà. Alingaki ba combo yo bengara plus. Pose à la l'aise. Bengara vieux. Voilà. Bon, prenons grand-père. Voilà. Voilà. Anti-choc, grand-père Boziana. Oui. C'est vrai qu'Anti-choc et Salema, tu n'étais pas là. Tu ne connais pas l'histoire d'Anti-choc, on ne va pas en parler. Tu peux connaître historiquement, mais tu n'étais pas là. Voilà. Cette émission Principe ESA, tu dois être là pour témoigner ce que tu as vécu. Alors parle-nous un peu, comment est-ce que tu as intégré Anti-choc et comment est-ce que personnellement tu as approché celui que tu appelles affectueusement grand-père? Merci. Ado. Anti-choc na kota yango ezalaki na kulutu moko na Londres, azalaki vraiment proche ya Bozi. Ya grand-père Bozi na kombo na eza Miraesa. Azalaka na Londres. Alors grand-père ayebisaki naza na posa ya chanteur moko ya ba forme ba Wali ba Fifi Mofoudé. Alors moi j'étais vraiment bien encadré par Fifi Mofoudé tant alongaki donc son nom repose en paix. Tant alongaki Anti-choc, avec le mouvement monandil, l'orchestre monandil, avec choc sans rival. Donc, bisotou, tout bandé ko répéter wana. Si ko tant batuni miraye sa suka kuki ko zwa musicien moko ya bien pour mema, na ba jaro grand-père bandé ko luka.
mika tanga zongi atuni ba petit na ye ba petit ne ba biseka foladi alors atindaki petit na ye moko ayaki pananga azunga toke kuna vyanga moni ngai bo ngapi na ndo mona ka vi mo azaka na Londres ya ka bakini bo to solo la pena te quoi na bika ya ba massa moko boye na komi wana pecho yemba rapelanga biwi na yemba c'était à 97 oyemba yemba na yo ndemba nzembo ya Jano mino pembe Jano mwana mosakata Jano tambola moke natala yo na esengo mobali nanga jankano ofosenga compagnie au jeune esprit na ngai otenga cerveau na tour pecho okoka pena ngabina okoka bon ça va tokuta no na wana tisho kezo répéter na vis-à-vis bar na Victoire wana la crèche vis-à-vis OK ba 16h pe na komi pe na rep na kuta pe rep se bandaki na koti tant vient moninga yaki pe na caméra na ye tant vient moninga ko bisa grand-père a pecha moi ye siko tant ba benga na matana podium il faut mon asiko ba danser zo bazaki wana na ba chanter bazo sekanga fort do ba sekanga siko forme na nga ba mo est-ce que moto pena oyemba on va chanter ce banane il y avait Scola bato bando seko Scola siko alinga yinga Scola yamba nga bien il y avait Scola Betty Bis Nelly Nedule mwana côté na Scola a se plaindre na bando yemba linga kionde non à mon qui parce que tant bango ba na raison salo bondi ba sala na t-shirt de Scola zaki bien nga après tant na bandi ko yemba nzembo kute silate na taka grand-père akati nga pe na bangi ba moi ebisi mirabi a tout cas petit na bande ko luka yeyo c'est là où on a côté qui a t-shirt tu as été recruté et na ba chanteuse au côté banane na kuta ki Scola Betty Bis Miflo Lili Nedule donc bangwana na ba chant na kuta ki Deo Brondo Arijana c'est tout hein wana déjà ba vina biso musu se ba longwa ba sala ki orchestre na bango donc bato na kuta ki bangwana. Et pourquoi Deo Brondo avait quitté juste cet envoyé il y avait pas longtemps il a quitté pourquoi Deo Brondo alongwaka anti-choc tukendaka voyage moko Zambie nga na koti to tango na koti kaka mbala moko grand-père azaki na Mikili atiki biso ye Mikili tango na koti après la pino akoma pe musali na Nzambe na monaki donc akoma pe na pasteur munene na PCP mbote après la pino azaki ko sala animation sikoyo la pasteur wapi na kin akoma pasteur akoma pe na pasteur a munene tozu kombo la pino razo cité kombo mutu ba tozu enregistré ba tali makama ba la pino yebe na bwaka tala mwana maleke etala la pino maleke après ba yo pese suspension muta osala ba animation azati muta osala baba kota siko muta bwaka ngoye wana siko na okuta siko ba vina nga ali baba la pese kutumbote bango siko ba longwaki bango nyoso ba longwaki ba vi Sadiko ba Misha Brown ba longwaki après et comme siko photo kende Zambie photo kende Zambie mais muta osala ba animation azati ngai bisi bango na sala na animation kute za kutu bongo te tango azui suspension poto ndo beta chaque samedi na vis-à-vis tango azui suspension siko muta obwaka ba cri na concert ya samedi azati nga nazwa micro na bwaka ba biloko wana ale na tikali peka wana donc na yembi na bwaki pour na grand-père amonaki yango vraiment eza esungaki parce que Walingonda na ebite soko ebaki de fin Walingonda kufa azali pe artiste ya munene na pardon na anti-choc yem tande ko yemba ko bwaka azali mwana njili après tu ko voyager toke Zambie tant to komi Zambie tant to komi kuna na Zambie nga azali na nga nouveau na mona kaka ba concert to kendaki esili to zongi ba Betty Bis ba jouer avion à partir ya Zambie baye poto
ngai Deyo Florence danseuse na biso zaki ne ya mukuse boye pa kufa tozongi kin tanto komi kin grand-père akende na bango grand-père aye tango aye to kotika na rep boye natala grand-père abengi nga yaka on a keiti tango na kei abina nga kende kuna ba kango photo tango na ke ba kainga photo après au lobby bo ata lycée ya voyage ya bato ba okende po zaki bando bamba lycée na vis-à-vis wana car dans moi vitre moi on a faut ata il faut ata l'examen d'état l'examen d'état bino tout faut boya wana tout le roi liste de l'université boy au biota là faut boya et puis pour kende pe faut za na buka lupango so buka lupango ezato voyage faut simisa buka lupango bah oui faut simisa buka lupango. Oh, mais nous avons un solo. Faut simisa buka lupango. Je bois locataire. So za locataire no faut ça la ke mutu moko za na bula danger. Ba ko me mayo le musupe ba ko tika yo. Donc ezaki chaud. Attends. Tu sais souvent j'aime comprendre des choses. Ouais. Condition à l'époque où yo coach pour toi maintenant non. Ouais. Pour voyager, qu'il soit aux excellents. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Garantie il faut au tika. Il faut y en a beaucoup le pan. Beaucoup le pan. Faut beaucoup le pan. Vous pouvez sur la bourre. Vous pouvez s'y être. Vous pouvez s'y grand-père. Parce que condition on les a zo kimi bazani. Le pan. Na yebi pe idée na été sur les ba intimidation pour na mona pe batebele to ya na bango ba kimaka na bango pe ba boto na bango ba buguté. Les arabes pour les aïkalem sous pour l'intimidation. Oh, voilà. Pour la mona batebele pe to ya na bango na t-shirt ba tiga na poto ba boto la bango pe ba ma pan ok. Oye sous na dossier moussous. Bino baxer na ba kambo. Mais yo lina za sincère. On va livrer parcellaire. Il faut payer ça beaucoup à l'opang. Ok. Ah. Oh, bon, bito mo li licette et bimi photo kuta na lobby na beach photo voyager. Il y avait ton nom dans la liste? Nga écoute liste na zaki ko ba che kombo na nga. To kuta na beach wana air wana zalaki Air Afrique. Tuzo zongo siko na Brazzaville. To komi na beach. Tant bazo pesa nga ba papier na okay nango. Fa na mona kombo na nga. Na moni kombo ya Mujinga Deyo. Identité à Deyo Brondo. Deyo Brondo. Yango nga siko na mona. Yo voyagé na. Yango na voyagé na. Où était Deyo Brondo? Kasi tango wana donc balongoli ye donc suspension. Balongoli ye batie kasi donc anti-choc ezaki bongo. Et puis na moment wana scola pas zalaki souté on dirait scola kendaki quartier latin. Bazaki na moi ba mes tantes et na grand-père tango nga na koti. Après quelques jours, on a donné le soutien à quel quartier latin. Parce qu'il y a des chez Bisso, Ali Kampao, la piscine, on a accueilli. Bisso de Tikali. Si vous avez comme une beach, na mon identité, ou ba Singapour na 400 nango, et ça, ba passeport, ba bilo ronyoso, et ça na combo ya Deyo Brondo. Yo aussi mis ça à Bougalpan. Obligé. So aussi mis ça au yo ça Bougalpan wapi. Bon, nazoka beaucoup le pan mais nazana ba famille. On a expliqué ba. Nazana ba famille donc les temps que tu beaucoup le pan que tu pona pesa yango donc il faut oncle parce que mon biso ba parcelle ba famille. Il faut oncle na biso uta na ki mbalse ke ndo fanda kuna pa koma. Bolokola à l'époque pena gina mama ba na ngai to kabwana lokola mone ke makambo mputu. Akeshe bango azui ya bango po ayeba yike na nga mutu moko ya buzoba te apesi ya bango apesa buku na bango ya lupango ndenge pe na mata avion na ya pe buku lupango ya belle famille parce que oncle fa utaki mantseka ya donc ezaki na moi retard sikolo kwa biso zaki moi pene bakozo courageux. Ce n'est pas court de nom. Voilà. On a eu la serana boy peut-être à yote mudungu. Té.
omoni biso ne twa boye na biso bato bamona biso ka fo muta mono ka mudungu mais c'est que mudungu te na yaki na kaka ezaka étoile te na ba kasi ba son ndinga njilo ati muzika na ba bandeli boy po beta boy fo mudungu ah d'ailleurs défaté biso ka ma nkamba kaka ko defa ah mudungu ko defa ah ko defa obligé oui bi nga kutu nde na boye na beta kutu concert na ba sapato ba soda ngala kenda conseil na lati sapato ba soda po na kenda na defa na massa na biso Roger Bizento siko grand frère na Jacques Bizento ando utamikili siko so utimikili atikela petit frère ne bilamba biso siko photo defa pas na poto kende siko yo banduli siko Roger fa pesa nga bilamba pesa nga Roger ba pesa nga bilamba te oui, mais là, il y a des concerts qui sont 23h fona kindi. Le frère n'a pas sécuriste, ba quoi rouge. Na bakaka sapatu nega na seka ya metu. Si na la tombe bato monaka na la tisco pantalon mo bombe ngombe bato monaka ki docteur Martins. Nzoka sapatu ba soda. Nzoka sapatu ba soda. Oui, mais na ya pendu le boy na podium ba ya docteur Martins mais ngamo na sena ngona ebe ke o pena so na kuta na bambila na kei balenga donc voilà donc tu ko katisa to katisi ndenge to yaka mikili na 97 tant na ye to komi mais loko nde na banda ko regretter na ngona anti-choc boko zo lem sou 22 visa. Voilà, les besoins répétés dans l'orchestre. Besoin l'aime sur 22 visas. Mais moi, besoin voyager quand l'aime sur 6 musiciens. Ma visa, monsieur qui n'a mai. Système, c'est quoi la bangula longola. Système. Système. Vous avez beaucoup de à l'époque, on a 97 ans, au monde, on a quartier latin. Toujours kutana ba quartier latin awa toujours kutana BCBG à l'époque pe BCBG Chokabwana toujours kutana wa quartier latin zo beta Olympia bino boya boy il fallait boya ndenge obande ko répéter boyi ndambo fubo bizwa batambunda awa fubo zo ba drumer awa donc bo telema na podium bozaka alem su ngai betibis na grand-père boyi bisanga bo beta concert nya malonga maponga na kei kopema nalembi nzoto na makambo yo lobie nabaye nzoto na makambo yo lobelinga yokoboya ngai pamba ntina likambo nayebi te o mapoma weleki o. Il y avait un problème de cohésion. Tout le monde voyait donc il faut répéter mbangu donc ti bokobeta ba 3 à 4 ndule nde bokozwa susu mo esprit donc biloko wana yango wana tikanga bien te quoi. Ba tout subo voyager bongo tala bilongi obige on a bien un mouvement te mais elongi mo e. O memi boke kakao. Kutu premier voyage nanga kutu to kanga maka na Rwasi to kanga mapena na Rwasi bakangi biso na Rwasi. Il fallait bien bazongisa biso to sala trouble. Visite kala ka suki na 4 jours. Ba mona biso suspect quoi. Na bengi ba vina nga José Wanduka, na bengi ba maître Aïdé Sungu ba habité, bozala ka calme so ba bimisi bino kaka. Ba tchaka biso na centre de rétention. So ba bimisi bino ka pobo matavion, bosa désordre so bolongola bilamba bolongola. Tozwaka G40 ba tiki biso to komaka na porte ya wana siko to tala mikili. O biso tant hiver ici la rat. O sati ba nzete ka donc tikali siko ka motaka. Matiti tu kwei. To matavion ba sel to zalaka na bango ba longoli bilamba batu ba fache ba nini batu pe ba ina avion wana Air Afrique ba biso pe so ba matip so bato to kendeke. To diete donc to diete. To lingi te ba mata po ba sa désordre. Biso on bino ba bande ko na biso so to zongi tala kaka. Ba ozo biso ba tindi biso na bobini, ba sambisi biso, Joana lobi non. Baza na droit na bango, baza na territoire française. Baza na droit mais ceux qui ka visa na bino ici, il faut bobima. So bazio na nzela bakangi yo. C'est là où batika ka biso. Wana kutu, wana sikonga na centre de rétention wana na Rwasi wana. Il faut mon grand-père atindelinga bilamba
abisinga petit kende kaka courage banini donc espoir donc elongwaki déjà nayebika nazozonga nazongela susu makambo wana ya nzela wana mudungu nazongela su mudungu donc tobimi tobeti bandule après toyozonga tozongi toyaki tosalaki bana Saint Gabriel toyembaki ngai Betibis Evoloko lai na DS. Wana tango ozongi bongo, tango ozongi komisko o récupérer vous galpanga belle famille. Na récupérer na zongi ici. Belle famille ba monanga pepele ba monanga mutu mo gentil. Aya kei pena mais siko ekomaki mabe nini ekomeka so boswani na mère oyo kaka belobi na batu. Donc ekomaki lisolo ya batu na mokili. Kasi na pesaka buka lupango pa kende poto o mo pesaka pona mobali no bota na utaka poto mbongo auto liaka na nani to liaka na yo vous comprenez et comme ka mo belo bio le kaboko yo kabo ngana ndo trouver na nga normal c'est normal eza bolingo eza lokola yepa koza na moment mo boyi ngape na salio esengi na sala voilà je comprends ça c'est la vie privée mais et l'homme, parce que l'homme a bien tout na yo gérer. Parce que ici, quand je pose des questions, il faut y baka parce que matière est à la carte. Là, on dit que Hollande, il faut pas avoir matière, mais bah y baka on camoufler. Ma question est très important. Obi que mbongo no bandolia na mère. Na longoli ma mère vie privée na kika na mbongo bandolia. C'est-à-dire que il y avait un salaire na anti-choc. Ce salaire est salaire bosana l'anti-choc na ba moment tout na sala wana ba futanga mbala moko ba futanga $10 moko so ba bi ofubo tozaki na sek na biso moto ndo bengi kombo seka ngokini kutu moko so na fashaka kutu na betaye na fashaka ngabi me yo siko yo seka nini ubanga no grand-père ngotondeni pour biso siko ngana zaki lokola na koma ki lokola enfant tourner wando sa na poto bozongi bando peut nous combler par contre na bien ba yo kanisi leader soka mimi amemi musicien na poto pona yazo mona déjà ki sokomi poto ti sokomi poto ba ko kabela yo ozwa ngana yebi mingi bazonga concert ou bando zelote concert le concert à l'époque ezalaki bando pesa moi quelque chose chaque concert ezalaki na quelque chose na mfuzwa kasi c'est ça mbongoti ti na salaire ndenge ezalaki neti na kine pena na culture pays vi na zala na salaire mais oui non mais il dépend d'un contrat cause à est-ce que neto betaka na orchestre on yo kanisi to zala na neti nga na zala na contrat jamais na t-shirt oui mais OK Bobandof tabino combien par exemple na concert à Kinshasa na t-shirt Bandof futayo te na Kinshasa ko to bosana transport ka bona poto la poto après concert à l'époque l'homme soit payé sur 150 francs ou 150 francs français à l'époque 150 francs français après concert j'ai 150 francs na yo so Robert a dit concert vous avez à moi 1500 na yo à l'époque ouais c'est un non bon pour na la poto ti bon na Kinshasa dans deux ans ils ont le salaire pena donc ningi za muta sala na société. Ah, mais musique, ça dépend. Musique, il faut peut-être après prestation. Donc, non, mais comment si on a critiqué dans pays, la critiqué pays vient à salaire. Voilà. On va en parler. Dans Bandop Sabino, c'est qu'on retient quand même Bandop Sabino Bongo. Après chaque prestation, de Bobeti, Nalibanda, il y a Mboka. Ouais, Nalibanda Mboka après concert au revoir. Après. Vous savez combien d'années dans Antichoc? La salle 4 ans. Mais pourquoi tu n'aimes pas parler d'anti-choc? Nalobela ngote parce que nazala na ba choc belé à orchestre wana nazala choqué trop na ko loba ngote ça et ça avant trop na révocation mais comme quoi avant trop wana comme quoi des chocs comme quoi choc ya ba makambo na mona na vite que bokendaka poto bozongaka boza bien bozo kende pe à l'époque tozo yo kapena ke quartier la tezo beta Olympia kuna bino pe bovandia BCBG wana sikoyo jibatikali na ba fande na banani yangia makei baza bozo beta pena bazo beta me bino pe boza pour orchestre on zaki mo boya pena 9 mois na poto lemsu ya zongi na ye atiki bino yo kutoko mo déclarer nga fona zonga na ngai nga fona zonga mo basali otena le po viser silat tenale tu ozongi kine
mais tout d'un coup bokomi ka kini mbala moko o bino tu na longoli bino boza ba père tout comme awana moi elo mususu pe na lingi na comprendre bien orchestre ouais. Pendant que deux à Longwe on te suspecté pe na bilo na bina bisimba simba aussi deux a été suspendu pourquoi Deo oui Deo zalaki na voix je sais zaki manquement mo boye mankaki ba chef quoi. Mais pourquoi le le passeport pourquoi on met remplaçant direct qu'il y a Deo Je sais pas parce que ngana kutaka ba on orchestre zaki déjà Deo zalaki wana na ba Misha à l'époque azaki déjà ancien azaki ancien ngai na komaki parce que ba orchestre ngo ezalaka ndeni yango mona ngai orchestre ngo zaki neti anti choc déjà de nature ko vivre na grand-père boya lobaraté mais c'est un rancunier aza muta rancune ya makasi alobaraté mais oko sekane mais aza je suis ouvert quoi ça le passé dans zoloba mais na ndenge na yebeli azaka pena mutu ya donc oko sa likambo moko atikali nango na motema azokanisa ngo pe azoyebani na kosala obiso lokwa tozaki ba musicien moti elo rare ozongi lo kezalaka okatoka na voyage pas bike souhait ya musicien nyonso na kine ezalaka fo avoyage akende poto na poto bakokata yo bazwi motu mosusu mpena na place na yo mona batie ye donc eza lokola kaka donc ke ndima nyonso so balobi boye oui président so oui président wana mwana malamu et puis makambo ngo ezalaka partout bato balobaka te na basociété bazalaka kaka balobi likambo ndimi bango mpe bamonaka bazalaka bien soka nde kutu maatro voilà. Tu as voyagé combien de fois dans Anti-Choc? Trois fois. Trois fois. Trois fois poto? Ouais. Tu as combien de nzembo dans Anti-Choc? Na nzembo moko. Titre? Titre na ngaki Fifi Kimbondo. Soki na loti yo mokolo mobimba mama Fifi Kimbondo nanga batonga kanda kote na se ya mbula. On t'a donné quand même cette occasion. Tu as voyagé 3 fois en Europe. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Barrevu, Bengana yo? Bengana nga mote, Bengana biso tout. Balongola biso tout orchestre mbimba, biso tout. Biso tout balongola nga mote. Barrevu kabine orchestre mbimba. Et pas grand-père. Talika ba lobi obino te bo ba père. Obino tout. Oh. Obino tout de boza boedo. Bino souté bo ba père. Wana sigwa ezu ba le. Pourquoi qu'est-ce qui l'a influencé? À l'époque tant BCBG et Kabwani oui à la maison mère avec na pepe muza avec ya makasi na kine. Ezali avec na pepe mo ya makasi et puis ngai na félicitera mingi ba orchestre na loa ba wenge wana parce que ba longola biso mo ba soni mo quelque part parce que à l'époque ezaki ba toazo mona ka on dirait donc l'orchestre loa ba wenge ba quartier latin ba yana mo vague mo boy ba salaki na kini wana parce que au mona que musicien bando zoelo kola mutu mo soko linga mo ba mono ka voyou wa ozomona mais ba orchestre ne salaki ba mema mo ba lix mo boy ba comprendre que ba musicien pe ozo comprendre bazalaka batu ba pesa biso valeur bravo les gars ozomona sikoyo tango impact wana we rançon azaki nango on dirait boza kokango te o bino neni bino bozo koka tende ba petio na bani donc bino nde bozana donc beaucoup ba père faut bolongwa siko wana ba bureau na ngapena na utimi kilibo ina ba stema ina mutuka pe à l'époque na otambola na 323 zekete ba bengani yo ado tigado do oya pena répétition bino mo la azo présenter ba lokombe ba Sedou na yoka kufa ba subni suba daya ba Chamberton
na suka pena biba obo monia ba on ndi anti-choc et puis bah ça la disque titre na on film et baluki tala siko au niveau donc titre il y a disque bazo bimi ça film et baluki donc film et baluki film so baluki ba to tala on soutien donc ne ko lungwa wana biloko wana balongoli comme motif na komi père siko tala na ba 99 wana nazaki père bodo siko seke na koma koko ado na koma koko yo mto mona bino bomona na koma koko votre nom mtumta bengana bien ti o bokomi ba père est-ce que c'était pas aussi synonyme de besoin productif non eza bon côté eza ki bon côté anti-choc eza des gens qui sont moko et outi musika et outi musika eza ki orchestre moko ba ville on baza na neti ba grand-père ba tumo fo ba beta musique à passion ba on ba robeta musique sur ya loka succès atata ba wera ba bima ki wana ko akobeta musique tant wazana oyebi ba tulokola ba vie nyosh ti lelo okende omona ba damo akula bazala kaka ils l'ont retiré, j'ai changé ma cam. Tu n'as pas expliqué. Où expliquer ngande ngamna yamba batwa. Bon problème est ati. Tanga doudou c'est confondre cha doudou. Ah doudou pardon. De Adamo utazala ngwa na bunazala na bosani. Ozu pena ke ba comment ils ont non yani atala animateur boy. Non, cha doudou. Bon ça va doudou. Loose doudou. Ozo comprendre bazali kaka bazo yusiko zo orchestre longoli na bateau bazale musu na caché o ba mesani olongoli bango po obomi orchestre ozo mona donc biloko wana dans son souci était de rajeunir l'orchestre. Voilà donc yo monika mbala mondire bana moba oyambala moba ko ya na succès moko boyo le kabatu mais otali nanu qui ancienneté pe orchestre té ozo mona. Mais c'est un bon vieux, na lingaki trop. D'ailleurs, au monde, na au sel la emi belegi na sel la hommage. C'est ça t'a fort touché, c'est ton plus grand regret quand même dans anti-choc. Yangwana. Na lobango parce que les anango te sous la motema mais tant on a kutana na une caméra boyé, batuni nga fona loba parce que au loba na ngana zalonnette. OK. C'est ça nazo parler. Tant on a zo bimisa likambo so nazo se défouler donc parce que si on a dit que les Cameroun ont monté dans le bomba, on les a mis dans le rôle de Boudévier. Tu étais surpris, vous s'attendez même pas dans le. Mais beaucoup de poteaux, aux en a tout. Aux en a forme, aux en a car, mais balobino que aux a père. Si vous avez demandé à la guitare. Mais comme si vous avez na âge moyo zate papa. Il faut ça la passer. Ado, il faut ça la passer. Voilà. Je veux comprendre une chose selon tes témoignages. Ouais. D'après d'autres sources, beaucoup des artistes évoluent dans anti-choc. Ils ont un problème sous la suspension à cause de la danseuse, surtout la chanteuse. Principe est qui c'était strictement interdit d'avoir une relation avec la chanteuse. Oui. Wana goto donc talana yemoka lobara so yoki na banzemba lobara motobola mobe mwene eza na monoko na bango ya ba ekolo na bango c'est-à-dire donc motobola mobe mwasi moto malamu ka mwasi donc yo no za wana na répétition ogo sola na ba no boko solo la mettant répéti là Oko kenzela mokote ne obimi na car beaucoup te na danseuse o tche na car soka rapport ekei mo komi na ba problème o me mage t-shirt kuna o kasina lo bano mamazo o me mage pona nini mizika kongo ya moko onde na zo problème o me mage pona nini o me mage pona no ba problème o mona ba beta ba kolanya divido tika il faut tika bon donc les cas que tu ne tu biete les cas écoute ne tu yebi ete ne tiboye banati donc les cas pena ne tiboye banati wana yesuko pepele voilà
Et alors les chanteuses? Bango tundenge beaucoup sola te. Sola ndeni. Beaucoup sola na rep bonjour bonjour mais na libanda. Okendo luka bango to bokutana. Ah. Soki ba moni bino kaka rapport ekei. Ozana problème. Likambo wana na mona yango ata pa ya pa madilu. Po moment mo pe na lega pa madilu. Tango na salite na ngai na yembi. Na silisi ya bando benga nganjili wana nakutaka ba rio kuna ba fofo de collège ba tumo belé ba pati moleso aibi singa bi petit po ando benga nganjili njili omoni ndengo yawa okoti kasi soki omoni kaka danseuse asekisi yo koseka te soko meki kaka na danseuse awa olongwe. Donc, ça, quelque part, bah, ça l'a engolé à l'époque, bah, musicien, ceux qui beaucoup mieux que Sangana et comme ma bé makamo ya ma bien orchestré. Selon toi, en étant sincère, l'expérience au sein de la musique, il y a un résultat au lobby psycho. Oui, pour n'engayer quelque part. Il y a un attaque au seka, beaucoup seka. Tu n'as rien beau sur la nabino. Bonjour, bonne nuit. Tu as bien dit ici, tu as bien dit. Ouais. Ndeti yo ebisaki ata ba sekisi yo kosekati wana pas madilo on est dans émission toké général d'après yo a bloc wana nyonso moni au sali résumé dans une expérience aux dans la musique en étant honnête ndolakaki et ça juste parce que ce qui ba relation est commis et baby sa mouvement et on faut éviter ata ko sekawana faut éviter ata nzelo bon wana madilo mutalobaki mais net na t-shock ezalaki yango bo sola na bino neti ngana Florence Tondo sola trop. Mais ce que moni na nzela foleka pour ceux qui ka ba pire petit vie ba moni ba pesi sango ozu ba problème oya raté voyage pamba papa ça ni leki kake. Vous êtes sûr que le patron des orchestres ils n'ont jamais eu à part des relations professionnelles ils n'avaient pas quelque chose on cite pas les noms hein, pour que vous allez à l'aise ils n'avaient pas d'autres relations avec ces chanteuses ou danseuses ba musiciens déjà des bazaboui balela na ba ona ba danseuse na ba chanteuse donc makambozo tout na wana pour ba chanteuse na ba danseuse balela pe ba musicien balela na ba encore à tes propos il y avait Fifi qui est passé ici parce que je sais pas peut-être Hollande qui non vous n'avez pas émission mais il y a Fifi qui a dit ici cette grande dame que je salue madame Fifi na bengue bongo Miss Yolo alobi ado et à monde moko on aime trop de musiciens c'est parce que les musiciens balingaka trop ba chanter surtout ba leader ko bomayo Nicolas chanteuse na beaucoup un grand problème. On peut comprendre on peut comprendre que c'est vrai. Il y a compréhension. C'est-à-dire oui la ngate fona sala suki. Ah oui la ngate fona sala nini ezana ya direct donc mais ezana batu misubu ba ko chef dit c'est le même et comme ça vous olanda jontin abi CPLAS na CPLAS bi ezaka CPLAS na CPLAS. Tiko ba CPLAS wana yango et memara moi ba buzo ba en plus à l'époque ezalaki ba malade ezalaki mozomona quelque part selon l'AI eza bien ndenge ba sala. Est-ce que le patron va bisque bandozala bango bazaki hors norme wana to ils étaient dedans si c'est bien réellement dans le bien parce que c'est très important. Non oui ba mitema na bango te po mona mutako mo silika osola na bango te quelque part po comme obendaka bilili yango via zolo babo iseka zaka na problème na ba petango nini mais moi ba pe kati ezati ba petango pe moi ba betela bino masolo ezati po bango pe bazo batela musala na voyage. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué à dos. C'est compliqué. Et toi, révocable, ba danseuse, ba chanteuse. Biso tout na ba betibis, biso tout orchestre mobimba balongola biso. O kato utaka poto wana. Biso tout balongola biso. Sans pitié donc bolonga. Voilà, tu as été révoqué, puis après, quand on va brûler quand même les étapes, hein, c'est vrai, tu as eu d'autres passages. Mais après, tu t'es retrouvé en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui a fait juste après Côte d'Ivoire au regagner Kinshasa? Qui t'a fait regagner à Kinshasa? Kofi Olomide, ngazaki na Côte d'Ivoire.
avant coup tu n'as que Côte d'Ivoire na kenda ki BCBG Simba Gité na monnaie réseau mais la net na comme pipi yo na linga ngote. Voilà pourquoi j'ai dit on va brûler d'autres étapes, d'autres sauter. Après na Côte d'Ivoire pour na zonga mikili na yokuta na mopao ba bisa inga kazawa na ba uti mikili bango tu ba uteki poto bazaki au grand complet bango tu na bengié to soli na ya pecho zalia wa OK problème ya te mais il faut to ke na kini ngabi bon ngana bongama na zolanda ba ba ke après na landi na kompe na kini c'était bien on y a peu ba rep mais il y avait toujours des cas. Vous allez tester na missionnaire. Na misuna emoti. Quelle chanson? Naimbaka nzemboni on dirait Chamazulu. Mawa jalousie na yo mpoyo zanga lumpemba. Ah jalousie na yo mpoyo zanga mal. Nzembo mpe mwa kala. Ozanga référence okoko ka jamais momote mano mwa kala. Donc na sali test na ngo na sali ba vocal la bango tout c'était bien. Après na suka na moni mopao na pese ko tumbote pona ucho sala acoustique pe na yembaki nzembo na ye na moni abengi nga abengi pe Gibson achebiso babi Gibson on ndeko na ba Congo faut beau travailler mais à chaque fois soko y répétition mona Gibson lem so fatu na fali ozo akiti lem so ya ovanda na pour répéter on fatu na fali oh yipa yembaka il pas yemba comme si on a rep na moni bon c'est le passé raconte ouais na rep na mona lola mwana fasha fort na pese ko tumbote bisika za États-Unis lola mwana fasha fort mais bino nini ngo botika kota na ya yemba na ye ba Suzuki kuto vana kutu tangu na komi mo pa wasengi ngai soki na ye na journal te ndenge na ute Côte d'Ivoire ndenge ba bitaki ba concert ba ninga bia na zoki tana ngoti abokini na kuno damena makaba mami et son même repose en paix tant na bimi boye ana zukar na beti tout tant na zongi ba ebisie ke azaki a bimi boye na car tant na koti abi no uzo pe na car na nga biwi na car wapi babia wana siko sérieux na babia parce que babia azaki a mi otobandi na ba musique na ba njili wana to yimba neti na ba choc sans rival et pas fumo foudé babia koti tanga muninga bi babia bi donc mutonga ba lo ba mutonga embalo olanga yonde la di chokoro nini ko masa boyemba na to yimba nzembo mo afifi mo foudé oyo nzembo pe na mona pe gramo pa yemba ngo talandenga ponelinga nzela lilita ye sepo ya kitoko na yo bosani nzambe natongeli ozala na motema na ngai na boyi otelenga na yaka mama nzambe soki likambo ezali ndoto te oponelinga mokolo ya kitoko ya kobotama pusada te ya liwa na nga mosika na vivre na olo oyo yokeli yango na lolenge ya moto la vie éternelle la vie éternelle la vie éternelle Umaïma. Mais ça va. Donc, dès au brondo, donc, il ne peut pas ouais, vieux. Mais, tendance, c'est que bien, où y a républié, ou comme sous la fâche fort. Botika yemba na e. Comme sous na bimika libanda na. Parce qu'on a un holding à Théo Yemba. Je suis dans l'ingénieur. On dirait bande au banga, pas ébéké. Nando yemba danger. Gibson. Gibson. Tu viens de te citer ici, Bino. Eza nango pona nga pe ezalaki nango pe ezalaki nango pe nzela na ngate. Ça se comprend. Parce que à tout ce qu'on a ni bon. Atoni fali. Ya ngavanda ayemba kawa fali kabu. Mukula ngore pesili na obimarabu na tara Ramazani. Ramazani ya ndeni bi ladi il faut ya moni makambu tuna zana Ramazani. Ya yo faut nous kese no mususu ya yo déjà mission beti oza déjà na telara ils ont que bien te na pousse sur na tasu titi na Al Campone na pese kutu ya mbote
titina ya foluka pisika mususu ba jeune des okende kuti ye kuta lobe na nga bina nga ya bongo ya na parler to solo la nakini pisika ndo vanda na bandalo wana na kikotala ye pisika ya luka move mususu po ndezo kende boye c'est là aussi que na yo longa na nga na kena ngai ko débrouiller na koti tonia pe na moni oka bien te mo musuna yokutana na Josidiena ebisinga yaka mufuma. Ok, on est tout sola. Donc ta baïsa yo donc tu ochoma na les kaka. Ah! Mwana matadi wana nagi matata mwana matadi wana. Ya lingagite? Alingagite. Bo ezalaki nango nzela na ngai te parce que so nzela na ngai msupe lelo pe na zala mais peut-être yo andoko parce que tant yo andoko te esprit te ke ndenge zala ba move oliali nu ozalaka te ngasiko moni ngasiko na mutabali tout trop ngasiko batu basala mabona mona bango ba mendre non la chose qui fier po à l'époque sous beauté zaki à danger donc na mona nga normal na bi ke na obeta na ngakaka non, c'est chef d'orchestre là-dedans. À l'époque, on dirait naébité mais cause à la naébité na bossani. À l'époque, naébité. Déjà, et c'est là qu'à moi compliqué. Pour ça, au côté Odeo déjà ebi na remplacer un anti-choc. Donc à cause à peine à moi ndé mo boy. Vous comprenez? Oui, côté on a non on appelle bourreau pe, on comme souper na moi pe bourreau pe là. Ah te. Donc on comprenait déjà ça qui moi clique mo boy. Ça qui moi clique mo boy. Yango siko bato balinga ki ngai ba ki boulot savoir faire nanga ba benga nga mpanzi. Ba pesinga ba idéologie, ba poiti bango sans que bango ba yeba. C'est là où on comprenait qu'il y a une place dans le fondateur. Voilà, une manière pour nous de bien te recevoir. Nous allons faire appel. C'est au quotidien de cette émission. La maison Hostelmac. Je vois déjà le PDG Olivier Moukoko, l'horloge cœur de Stella, mais laissez-moi dire déjà un grand merci à celui qui dira au soleil, j'étais là, je suis là et je resterai toujours fidèle. On l'appelle Miché Moulumba Mimoul. Un grand merci à toi, un grand merci également à Babimbi Boss, Lumière de Birmingham, l'horloge cœur de Mimi. Milolo, merci à toi Mister DS, Dédé Samba, un grand merci à toi, merci à Djonga Okula, la classe et la différence. On n'a qu'à citer ces noms pour avoir le code de ces beaux pays, la République démocratique du Congo 00243 Willy Moucheni, merci infiniment à sa grandeur spirituelle, le prophète Condé Polo Dominique, ainsi que la grande dame qui l'accompagne toujours, 10 femmes de valeur. C'est parti avec la maison Hostelmac. La maison Hostelmac vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Hostelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, un grand merci à la maison Hostelmac. Je vois le PDG Olivier Moukoko, l'horloge cœur de Stella. Voilà, pour ces, je vais profiter à chaque fois d'un moment gâteau et à l'occasion aussi, je vais commencer à souhaiter de joyeux anniversaires. Je souhaite joyeux anniversaire à Nénette Boto. Nénette, Nengolo makambo mususu awa.
Mais que le bon Dieu te protège encore. Le bon Dieu te protège. Joyeux anniversaire à elle. Parce qu'elle peut parler de moi. Nénette Boto. Plein de souvenirs, plein de bonnes choses à toi depuis Canada. Plein de bonnes choses à toi. Joyeux anniversaire une fois de plus. Vladimir. Ouais. Maman ngo yango. Tu vas na ongo tu vas na oyo. Tu yango il faut. Ah, je vais commencer par la fraise. Je commence avec la fraise. C'est trop bon. T'aimes bien goûter? Ouais. Oui, comment c'est bon? Kitoko trop. Kitoko trop. T'aimes pas la fraise? La liara à tout, sauf quand ba kitina ba misa. La liara à tout nos hommes en a doyo. C'est trop bon. Ok. Tu sais ce qu'on a eu? Il est mon Cambodge. Il est mon Cambodge. Yeyo, nazo mon va faire. Yeyo. Yo kay sigo. Yani. Yo quand on se bien. Bon les sanga. Ça va. Ça va. Yani. Na comprendre de non mais là. O ka beka elengi. Na o ka elengi donc lo mo na o mela lo ka battre so yani. So pesa masuba mbolo kona ebiti. Ni na o ba ekaka mais na elengi. Jonga Daniel kakane langa. Ce qu'on a bien, et le mot est zongelinga. Tant qu'on a fait ça, beaucoup de pango. Ah, aujourd'hui sona de show ado. Non, parce que c'est intéressant, c'est très important parce que conclusion, là aussi, on va comprendre, il y a plusieurs réalités. Tu as raison. Mais il y a Liboso. On a obéi quand même que système. Maman Alifanto, ex-madame, Ex. Yemutu, Azoraboura le pan. Moi aussi, je suis à 3 fois au Kenda Poto. Parce qu'on a 3 fois, on a quand même, ils ont qu'à bouger le pan, on a beaucoup de il y a mis balé na bendele bango filmé. Pour na mona eka comme eka suki pe na comme eko tigeti. Suki na zui ya ba famille bazo mona nini akena buku alupango. Ah! Donc batu ba mona talaka poto. Donc na zo la bango système. Na beta bango na lakisa bango na mona njili. Na kina bana na ça livre par accélère à moniato. Ya moniato pena na zo na kanyango na ye pena bu na juivier mo ka roi pile vie ka bima roi oncle na biso ya. Il est na ngo pepu. Na ya pe miki la salango deux fois. Donc na zayi suna susi kuta makambo wana te obuku wa lupango donc na ebe ka suki makambo wana na déjà na buku na nga lupango déjà c'est na salisa. Na komeka na ye na pesi na ke na nga. On a grand-père en passion. Yekuta ebe pena ya solo bon. Pona bango ye mo pa ebe ke atoki mino na poto ba ozwana bango pe lupango te poza yote. Mais ils ka pona ko intimider surtout biso ba père ya ba Congo ba père ya ba kolaki ba yeba na bango miso ils ka ofunga matende biso ofunga ma ba miso ils pona ko intimider ka bango ozomona mais na zola ki on ka système. OK. Les cas n'ont pas simba non. Si les lopé, quand tu n'es pas le babouina, mon grand-père a zo kama donc a zo kapena bouka lupango mbata.
azoka buka lupa vie azoka buka mbata vie azoka buka lupa mbata pena yaka ya luya bo phobi pena ya faux ouais deuxième voyage na troisième voyage yaka faux buka ezaka bina faux buka lupango soko banda ko kanisa ya solo vie na ebiso ka lelo ezaka na ya faux ezaka na ya faux Pour Mikili. pour na yaka nord ah non Talara nord. Mais par ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que la vie aussi était difficile. C'était un grand rêve. Il y a Edlora Domoko, étant qu'artiste et musicien, au mon ami qui les a épanouis. À l'époque, ezalaka ba rêve na biso nyonso africain. Parce que ndenge nazala na poto soki na kekini ata baninga na nga oyo baza na mbongo koleka nga ntango bamonaka nga basola na nga na ndenge mosusu ozomona donc eza rêve na biso okoza na mbongo ndenge nini ozomonaka afuna kendeka poto eza rêve ya mututu. Ouais, mais toi qui en plus côté artiste musicien ma témoignage na haut eza très nécessaire musicien so ya poto te maratro lelo tu chance que chinois a fongola G ba tirike koma nango à l'époque biso siko ezalaki fo olata na tumbola fo somba tumbola ou bien biso suna njili toyaki batu ozo bilamba batongaka na bango ba parisien pe bandaki koyebele mais siko ezalaki siko na ba mission misu siko ba bebisaka surtout tozaka na mission mo na njili wana yesoka defiaki maka na bilamba alekome ba biso pokendo defo mona ka fo babo peso po muninga na bino à côté mudungo ah so ka kocha o ya lisute donc fo bando lukaye il faut bon lukaye donc soko tunika mona njili to ebi. Voilà, tu as intégré Cultura PIV pour une première fois. Comment ça s'est passé avec Félix Wazekwa? C'était très bien. Zaka bien na salara test na matete na somida. Jour on a ya na yemba nzembo moko Brice Mpangi. Yaka mon amour yaka Brice yaka mon amour yaka Brice Mpangi yaka natandeli yo maputa motema na fongoli so ekimi mwanzembo ngo mwa kala. OK. Na salarango parce que na yeba pe na banzembo ya culture te. Na yeba ka nduka ka ba générique male na nzembo mo wa photo. Siko pona kende kuna tango nazo kende kuna bato yuko kota na orchestre wana te bona OK na réalité les artistes un musicien akoki ko vanda te avant d'arabu yango mona kale mususu soko za na kin ou bien on a poto mona kale mususu na ba métro au mona mutu mona guitare na yazo beta azo yemba batu batile quelque chose parce que ezi loko ezalaka na makila mission ko vanda arabu ite soit faut que luka ba karaoke betaka ngalelo nde ba frère na mususu ba betaka awa na mona ba artiste parce que ba ko vanda bongo te ngale musu na zo chance au beta ngote pona kenda ki na za na move na nga na répéter na nga ozomona. Mais c'est pas mal comme on sonde ba influence aka na moi critique ndet ba beta ki pas jonga. Mais non, c'est bien de faire ça. Non, na lobby tant ba beta ka bongo eza musala na bango malgré ba sala ka misala mususu. Mais eza musala na bango tala oyebi vedi do yogo. Na robetelo li solo moko vie wana tigara musique atiki musique akeba kota ba kisangani azo sala ba cop na ye ti mukolo mususu esprit wana lataki ye kaka azongela ndule zaiko mbala moko pe pa parce que eza musala na ye tant mutazo beta bongo boseka ete eza musala na ye. Pour les lots biso to na poto awa soki likambo bachaka bibende bachaka bensima matanga to banini bato babetaka nani ka ba artiste bazakati il faut peu soutenir bango. Voilà, tu as intégré Cultura PIV
Pour une première fois, qu'est-ce que Félix Bazeka t'avait dit? A sepelaki na ngai mayebisa ye nga kaka epa na biso torepetaka na chaussure te. Et puis pour y rep soko koti na rep avant bobanda rep 50 pompages. Faut ça 50. Au moins orchestre na kitira pays inapte azate. Pour ba danse za kuna ngale ba obinate. Ba danse na do yo goku ya te. Soko damaki te. Champion mongapa. L'orchestre wana donc inapte azate. Na sepela na viango aza bien. Ayambanga bien. Il faut la tara catch. Il faut qu'à catch. Il faut qu'à catch. Kuno koyana o pour ngana na déjà mutu anti-choc na mutu trop makamba vivre la musique ozomona. En plus la joie sous chance ya oyemba suna ba papa wemba na le quattro de langa langa ozomona na vanda suna ba vie na donc nazaki na kota na mo esprit na bango mo boye donc na mutu ya trop forme donc trop sap. Donc nazomona tona rep fona beta ka baba bateni. Est-ce que bango makambo les arrêter bango faut jean, faut moi t-shirt na ketch. Est-ce que nga siko bilo wana bando ko tangate mais de temps en temps na mesana ki nanga. Na mesana ki nanga vraiment. Tu as fait combien d'années à Cultura PIV? 2003 2011. Donc loi 9 ans. 9 ans. 8 à 9 ans comme ça. Na beta na Cultura mais tant on a eu un album ya nzoto mama misuni. Achille Tabala. Ouais. Tant on a commis wana bah si c'est déjà nzembango parce que ba misem so ba na poto pour atika ki ba misem so na poto atika bango po ba metoko lukata ba mikanda bani pardon tant on a commis et au mona mais au chanzembo moko aneza ki pardon ishambi avanga nako ananga soko ete colère na ke komyo pesanga ba trouble mi amo na sala de vocal chérie nanga la belle plante au fruit de belle antique li bonza na mala tike li otike ngana nina la coste na sala vocal après tant na sali vocal wana eko moko masiko ba mamba poto ado ywe pona ya poto na souffra na orchestre wana. Ça fait 8 ans. Oui. Oya poto te. Ce comme il voyage. Oya rokima na poto, akenda poto kala. Bon monter na Olympia. Tant to beta Olympia wa. Na sala na pona bima na sala vocala. Peuple za kosenga nini na nzambe pana yo. Tokufaka a présenter à demi. Oh, la di miembe na zo banga ya poto kala. Na zo banga kima. Poani bato bande golo bato. Oui, il m'a dit en 2009, d'autres tcha de 99 à 2009. Donc 10 ans na ko sauter en Afrique. Na ko même le coco donc il faut ni ka ketch na bona. Moi brosse dane sila mi o brosse sili wana. Soki tongo etani kaka oluki savon abenga clean. So ils avaient fait à peine to benga opakolo ngo. Donc vous en a choité. Tandion na moi. Ekauka. Pesiculaire. Et belé ya ba choko o force o kanga suki o tenti donc ti venanga chance nango yaki chance à voyage nanga penege ya bien tant toujours préparé que demande le peuple. OK. Toko mawana. Est-ce qu'il y avait un salaire dans Cultura PIV? Oui. Bandof tabinon deni. Dans nos salaires parce qu'à l'époque tant que biso toujours beta wana tous ay sponsorisé na Bralima. Bandof salaire par mois. Par mois, chaque fin du mois, la salaire nanga neti nga bandof futanga à l'époque ezaki dans le
280 000 bouées, $200 ou $220 comme ça, dans chaque mois. Et puis ceux qui n'ont pas de traitement à 10e rang. Là, dans le ballon Marambou, il y a solo. Il y a un salaire. Dans nos salaires, quoi. Vous avez juste déclaré des salaire. Bazo salaire. Bazo salaire. Bango loko salaire qui bango ba kinde quartier latin parce que je ça déjà bon. Toujours parler c'est le passé. Je ça qui déjà na poto. Ba tikara bango na ba jesak. Tant on va jouer contre-temps je ça qui contre-temps mo ba refula gai. Azonga ka kine. OK. Yo za na move. Ngana yo solo yo zali. Ngana za na move. Kitoko. On avance. Donc, na côté mouvement, bango ba poto ba ye, jesak, Doudou Tcheke, Mokoto, wana louange satika là déjà, Doudou Tcheke, Mokoto, ba yaka 3 ou 4 boy, biso to tikali. Va memi bango de compte que, akombando mona venir à makambango talaka mutamaele, izina makanisi. Ado moi déjà que mikolo réel msu ba visa ba petit peu bo travailler trop faut bo tikala kuna, bo luka pe ba doki na bino. Ba komia wa Doudou Tcheke kuta ndimaka na tikala na ye mokoto na pese mboto juste simbakate ba refoulé je saka kokaka na ye potote tanga ju ba ketchi na ye na voiture na ye mo azaki na ngwa de capo boy fazonga ne ka kine tanga ba komi kine ebi ba mbanga la kine wana ndenge ezalaka donc ba koka ki yango ti ba koka ki yango lisuti mbanga la kine mbanga la ko ba kokemba kine ti ah ça ok utambola na carbo piné to bogi na nzela oza piné réserve ti netinga la na car na mona kitika na do tambola ndo bapesa ngo kombo mutalibo maliaka na full piné na beta boy do sezo kende piné na ngo chaboy na tambola na ngo ka bongo s'agit na koma concert na koma rap après tant on to vandi to bandi ko répéter to comment préparer que demande le peuple. Tant tout ça là que demande le peuple, on a tout ça déjà ba disque belé, ba musapili bosso, ba bandela ba nzembo belé na sala na sala ata ba 5 ba 6 à 7 albums na kitira. To préparer que demande le peuple. Bango ba jos, bango ba zaki ancien. Bango ba lingi ka fo to kinde poto. Alors une stratégie à kolo mouvement zo mona ke na ko ke la poto boyete. To signer na biso ba olympiana mais photos ala na support au monde orchestre pour ya obeta na poto fo support ezala so support ezati boyo sani do sai lokote ata lelo nde bazongi mouvement na po ba poto fo support o ezaki ba komi ndenge biso to yaki mutali bo maliaka na fulo ba ebike eloko ezali mozo mona bango siko ba insister ki na vie kaka vie ebisi bango fo bozela mbala moko lokola parce que grand mopao na monstre bakoma ko solo la pour ebike mopao ayaka na matete na répétition na biso première fois na ya kota na matete. Alors je veux comprendre aussi pour une première fois quartier chaud hein détoyé biango mopao c'était comment pour kakota na matete pour que ndoka matete ba comprendre que harmonie wana ezongi parce que avant ils aki vraiment ba c'est comme ça les gars avant ba maisha wanati ezaki avant ba maisha de mopao zo tambola kendaka ti ba maison mère et comme il faut y a oui c'était pendant maisha ouais et comme peut faire matete quand ndeve na biso zalara asenga pe aya pe matete to bandi ko yemba wana zo présenter bayaka wana na problème mukendi na pesi mbote bayaka problème mukendi mamile la café tchentima boya ka contre wana café tchen wana bazabu na café tchen bon ba bongisa na bango mais café tchen na boya ka le kambo wana et puis tant ba vandi bandi présenter biso café tchen avanda na sima. Oui, que café tient à piquer crise. Dans les villes, pour venir à couiller na kiti. Les Cambodgiens, les gens ne comprennent pas. Ils allaient nini donc je n'ai pas na kulo tu na bona otuni na ils allaient nini. À couiller à piquer crise. Bou. Ton temps. Côte comme on écoute. Oh. Etienne Timanga, il y a à Londres, na pesi mbambote. Okay. Après, il y a une crise. Après, pourtant, Kofi Aye,
Bah Fandi ba kuta na monstre. Monstre tunaye. Subitement. Voilà. Monstre tunaye. Wana tozaka complet ba juste na poto na ba jesa biso zaka ba Roger ma mère ba frère na biso ta kufa wa yaya ba Vicky Nasdaq ba to belé. Voilà. On dirait que lisha na quotidien. Tozaka mo belé ba pichubuela za Angola ba to belé. OK, on évolue. Après tant grand papa mati na podium waze kwa tuna vraiment est-ce que bolingo lelo ezo senga pena est-ce que vous êtes sincère vieille grand papa ebisa oui naza vraiment sincère tala kaka bayamba na basolo la bien to longo siko to Chrétien bi bu yakoyako tango yali tango papa walinga kindi abimisi $200 après ça va mettre si on va mettre on va dire combien c'est $200 on va kabola on ndenge nini ko fait bimia kei to longo wana to komi répéter na lopango ya 10e rue et pas ya monstre tant to komi répéter wana je sais ozonga je saka zongi bu bakemba suwana bakomo insister sur photo qui des poteaux. Moi ça si ba photo si ça na album que demande le peuple poto tchaka banzembo ngaku na cha titre na nga de Quintero biso tout tchaka banzembo tant toujours répéter wana ba onoka panga toujours répéter toujours travailler bango bakomi na boule ka fo mouvement qui des poteaux. Moi ça si bango no photos na support toko kende boité tout travailler l'album soit album esili nzoka nde coopération DG Komagisco grand mopa aussi ko motinda bato biso tout toujours ba demande ti buto sutu araboye na yope o toujours ba demande na kutu wana parler vieux wana yebinga bien wana parler que ça parler wana parler question na tout tozwa yango yo zo ba demande biso tout toujours na canal ni yo zo demande ngala mona Dani Bayaka petit na Dani Bayaka aza leki ba Nikens Bayaka na mona ya vi ndenge ni vi pas na posa na yo monde na biso ko ila nga ba masolo te comprendre le nom que tu as cité Yazaina na quartier là pire petit yazala rapena na kati kuna bango baza ba pion oyebi ke to vanda ka bobu toujours répéter ka bobu to kao je sake kuna bu gabana ke kuna bu onoka panga ke kuna bu je saka ke kuna na moment que toujours préparer album comme c'est tout bandit déjà studio sikoyo to bato ba chanteur ba yemba likolo to yeka misatu ngai gabana na Josi sikoyo nani akosala sikoyo nani akoyemba donc na tikele lokwa so ya so ki album wana ke demande le peuple à travailler makasi na cœur o ka ba vana ngana banzembo tu to sala album wana bango baki tant baki to sala album petango bimi na moto osakana est-ce que générique na bo changer ngo ndenge nini pour créer mutalibo maya na aliar na fulu et comment bo travail on qu'on a esprit ni parce que na minute on a vraiment moi perdre ta vitesse parce que quand même on doit non biso neti ba biso to zaki na biso to ndo mona on normal non qu'on soit sincère oui dans le sens artistique il y avait déjà Ono Kapanga, on sait déjà qui était Ono Kapanga dans cet orchestre. Ouais. Déjà quand il quitte Bozan à studio, je parle bien des studios. Il y a déjà ma perte à vitesse, Mogo Boye, Nande Bukangsa Bachan, Nande Bukangsa. Dans l'animation, il y avait déjà Gessak. Quand il n'est pas là, déjà préparation, déjà il y a générique, ça doit changer des données. Il faut Lucasco, mais là, si on est là, non, bon, mais ma perte, il y a. Donc, combien il y a perte? Tant que je sais que c'est là aussi que Bercy, moi, na yaki. Toke ko beta na terrain mo ezaka na yolo kota kembe kuna kota ya lupango ya grand-père Benz Boziana totala kaka wana kutu jesaka azali totala kaka mutu moko yebu petit moko yaga bizarre boy oh amataka na batu ba matisi petit na bwaka boy na kena bisi monsangabi a bon animateur fozwaye merci moi na bisi azali ayebi cri na yo wana bwaka na ngai na gendaki na fete bana si bandeko cri wana linga okota te
mosra boya yango abi eza ba masoni yo bi orchestre wana umona watana ba danseuse fo ba bomba ba parti tout si mosra te loko batu ba obinango eza vrai loko pesa ka baye eza nango te soki nini ndenge na Bercy ayaki ko sala intervention ya mais il y avait Nono Chaka. Nono Chaka, que son âme repose en paix. Donc, c'est-à-dire, après, au moment préparé, générique Nabou l'affrontement à Kanda. Il y a Kanda Siko. Il y a Kanda, mais moi, ça a l'air battu. Au moment où on a besoin de répéter, Alinga qui va petit na trop. Alinga qui bango trop. Alinga qui bango trop. Mais c'est où tout le bani, ok, c'est vrai. Ah! Vous avez le battu. Alinga qui bango trop. Azaki vraiment bâti na ebi concert moto kenda ko beta na foire mo sazo ganga zo bele la pena bili mabana na bisike keyi na limite bo saka nango na vanda na sena zo tala donc alinga ki bango to ko bimiselo ko wana que demande le peuple et sali en plein nango yango to yaka ko beta Olympia na 2009 donc ces génériques là trop le ba crime sous vous avez visé ko Sholomide bon parce que à partir de la guerre ko mara ya makasia Wataba biso to bando tambola pena ki ozo tambola na car au monde na baseball no pena na katipo. Bon après tu vas continuer après côté on a zone côté na monstre non solané parce que bakoyo kana monstre c'est bien mais qu'est-ce qui fait en sorte que bozalaka manipuler bongo. Je te donne un exemple. Tu as une vie de je pense qu'aux chrétiens quand même. Pardon, aux chrétiens. Donc c'est-à-dire un jour aux compter que au vivre bien à Mukili pour qu'on tape l'eau là. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Nassa Mukili bozo travaille pas bateau. Les collabs intérêt il y a ba rancune na bango moko automatiquement zo la tabinopé na ba rancune wana ba haine wana mais après lobby au monde na batango ba zongani parce que on a failli perdre des vies, je sais même pas si on a perdu des vies na ba panza net va mettre kiwaka zonga ba shop. Dis-nous la vérité, qu'est-ce qui s'est passé na émission et pas Kulut nanga Joka ezalaka na émission Joka ezalaka ki Joka ayambaka ba musicien ya culture ba kendaka quartier latin. Alors Joka il fallait loba expliquer makambo bien abande ko expliquer bien ti. Ando expliquer makambo bien ti. Siko moi ça vandaka na palazzo talango abi maintenant azoloba bien te donc moi ça kenda na émission na po a expliquer batu ke makambo zoloba yango te ça. Donc à côté là ba on émission. Donc Joka mbama comme il faut appeler la police ici. Oh ayaka te pa beta bango ayaka ke makambo zolo beza ya tete ko ya ndeni mais wana matete oni britannique te tango zo tambola ye moko te po ba mettre nenyo so sentir nenyo so za ba mettre matete ba soutenaka mutu na bango. Mais comment alors Onokapanga s'est blessé grave dans la tête? Onokapanga histoire Onokapanga omoni ba matete za ndengeni matete ndenge mona ba misa matete lokola ba waze kwa bongo ba karma pa bongo baza bato yo parce que matete kala to ba kengo makambo ya mwa bato makasi tangu chiwara dae na njili bato matete ba bimi pena ba maître be dingwe bani siko esprit wana tangu ndule ye ba moni pe ba komi na ba artiste na bango oy ba yembaka ba chaka poa donc tibiso ndo beta pe na culture wana. Soko au sali faut pas ba obeta yo ti ba obeta yo no Onokapanga soka zoka choc ezalaka kaka par rapport ya bana matete kaka bana matete mezaki te ke o mosra tinda batu moko boye po bakinde le mususu il a fallu perdre sa vie, je dois même parler avec lui mais c'est ça mon regret to boité problème mais aujourd'hui quand on voit de tels problèmes il y a un niveau aujourd'hui ces gens bayokani seconde bayokani oui kasiti sikoyo ale bozala yo moko te muto ozo kango bien te quand même nga neti nga nazolanda le musu ba interview ya Mosre nazomona chaque fois kaka il parle trop de Kofi. Alors Kofi banda lobeka moko wana zoloba souté mais yayi na moni ko meta ba seti ba 8 fois donc ngape na osepela na hote
Non, on a bien été dans le sens que, et puis ça vraiment les leçons morales, que des fois dans la vie, il ne faut pas trop réagir, ça vraiment tout dans la brutalité. Parce que quand moi, je vois que les kikimia, ils ont été mambonnions sur la batikala, koyo kanamenga siko yonde on va ndoroser wa bundamati de kaso. Parce que quand on a sort na bino, ça veut dire qu'à l'époque, comment est-ce que bino bozaki na ba affrontement wana, surtout Likambuya no kapanga, il a failli perdre sa vie. Tu na maramba makasi voir même la quartier la te mettre na bango mususu mettre proche à Kofi champion qui waka azwa ba problème a risque ba kata et voir même lokolo to kinda otala e monstra bimisa sumbo to otala e donc ezanga ba moment moko leka wana et sengaka le musupe mutakufa parce que monstra comme na niveau ti ya kulanda Kofi aza wapi foka na beta ekaka donc a combien donc si on a zo kama bakanda ngona lelo e komi nango lisusu ndeko nanga woti okotsa biso na baje na bino na je suis pour le moi non monstre na nga bunda pour monstre lo mukie kaka monstre fait la grimace te wana te azaka makasi aza maître comment na ke bongo te maître azaka makasi soko mekipe no ozwango soko mekipe no bongo to benga ke champion monga papona nini champion monga babu dawa tongosa alembaka te po ezaki boko banda conseil banda ki koyemba na obina lembaka to mo biso bolembi na bino to komi pe 7h to kata ya zaka wana aka makasi komona ke pona bongo te aza konzo soko meki peno comprendre. Quelle leçon tu tires dans ça? Na reçoit leçon ya malonga na ba comportement na ba kulutu ata yo mo leçon ni na reçoit wana. Pour ce que je suis na TV lelo na bande ko finga la mso grand mopao. Sikonde ba sololi. Moite ngam na otiga na soni. Eza ba leçon te ezande makamona olobeza ka ba makamoko ya na ebité malgré ata ba kande ezali mais na sepela c'était plus la polémique hein, comme polémique mais comme vraiment ngai na sepela na guerre ya JB na wera. Sadi bakabwanaki po muna mtaluka kwanga nae bakoma na ba niveau wana te po ya waze kwa na Kofi ezalaki pena mutakufa dobo kende na be mission mona ka ale mususu bino bo vandi mo ba maître kuna ba bandi ko bunda ba maître donc ezalaki donc ozo tambola oza l'aise te ozo banga donc bakokutana na nzela ba betio c'était pas facile. C'est facile maramboana mais le long na sepeli na moni Jesak azongi elo na webisa Jesak na bandara déjà au Pixayo tika ko finga président na yo mais na ebike wana ezalaki kanda po falo zonga gité mais siko zongi respecter ka boulot na yo to saka chef d'orchestre Eclipse to saka ba directeur répéter bandara 9h yo 8h30 ozana wana et si nango vie privée président betango kara les lots pour que c'est et soit en plein l'air ce ya voyage tout ça les cambufo et loko ezala donc qu'il tira pays vi mobimba au bozo talanga bo sala siko effort bo sala effort ezala ki liboso qu'il tira pesa la peau orchestre pesa na ndenge na ngope boya ba koto to mona naka. Et concernant les danseuses là-bas si c'était strictement interdit te kune ezala ki bo sola na bino parce que nga zaki o mona le msusu. Parce que les gens qui vont danser surtout qui des concerts va danser bande roya et pas président ba matina mon il basi faut encadrer bon ba matina moi minibus ba landi mutuka président ti concert. M'explique autre chose. Tu n'as juste expliqué on a une réponse donc il y a un orchestre. Les gens qui bongoté. Les gens qui bongoté. Oko utani anzelo memi na oye. Mema na oye. Bo solo li. Solo la na ye. Rep sur sili na ngope mona yala dia. Si quelqu'un casse la carte, un quota au même pour. Il est strictement interdit que Kolingana danseuse. En tout cas, on a des amis mabe. Kolingana te me bosso la combat sœur et frère. Le patron lui-même respectait ça. Oui. Ses principes. Oui. On dit mais on te. Talangana moi on bali o te bakatela nga fufuna ndako. Yomo comment pesa intention parce que yo sikoyo ozomona neti kaka
Nazo loba. Non, mais je te pose des questions. Juste la question. N'est-ce pas début, n'est-ce pas ils ont même réussi. Ils ont orchestre différent. Parce qu'il y a un aboïté. Je te posais la question. Ils ont bisayo. Waze quoi. Aouta na témoin de Jéhovah. Zaki mutalo. Talaka mutasala sogi. On est incroyable. Ils ont bisayo. Mutasala sogi. Asala sogi 10 ans. Asimbara moi cité. Je t'ai posé la question simple. Donc, au répondant historiquement, l'orchestre, je t'ai posé. C'était strictement interdit, oui. Dans le même le patron respectait, appelé ça qui? Oui. Ok. Voilà, merci. Et si, non, toi, tu as promis d'être sincère. Merci. Nga bakate la fonte nga mona sala de bakate bo o moni tant to na ba orchestre so banga so na lobili kambo mona ka ba pesa nga 6 parce lelo déjà nga na ko loba likambo o sala nga. Voilà, mais Cultura et non poto comme si raison bandé ko éviter ko ya non poto yango na pour cela qui comme s'ils avaient raison. Ko sa ndeni ko kima. Oui. Tinga kima te nga na zonga vraiment. Na zonga pena na zongi na Cultura na vandi wana 2009, 10, 11, 12. Na ebise nga na okela nga poto. Nonde na zonga na be poto. Na koma na nga ya de temps en temps na kenda ki na assistara vie peso kazawa tuzala na biso to sola très bien. Le preuve année ko poto na ndenge na mo. Na ndenge na ngai. Na ndenge na nga ka passeport ko na zwa ka visa wana na sala na papier na ngai moko po nga ka na sala ka papier na nga moko. Sali ba papier na nga moko comme que chef d'orchestre na yibi na ba signature ya ba directeur na ya yemo ya waze kwa na ko kotsa on ambassade à Grèce comme que donc na zoki ndo tala mamba ba instrument ba nini ba pesa nga visa na ju visa na nga territorial ya Grèce na ye na ju ya Turquie na sali transit na Turquie na ju avion na Kei Grèce na Turquie Grèce na lali lobby na on ju avion na yebo. Voilà, Navananga. Waouh! Quelle sincérité! Non! Donc, vous venez à la quoi? Donc, on a un passeport, on a un salaire. Donc, on a un papier. On a un salaire, papier, on a un signature, il y a le kuta. Il y a un visa, il y a un poto. Nazali mayele tana mona na ko senga ba on a bibo pesa nga passeport fa na ko retirer mbongo mo na western na identité tamba pesa nga passeport na visa wana visa wana ka ya mtu sala inga taba monika l'ambassade akenda déjà allez soit na ya ngai jour nazo ya kutu bikolongo na kimi rep na kosi bango ke basali opération appendicite mo na répéter ça te nzoka ndé nazo préparer tant on a vu vol Turkish nazo Royal Air Maroc na komi na Maroc po ba billet zaki nini zaka mulai mbongo peza akité nakiva masa nanga moko boye asala na agence na bia lukela nga billet oyo ateke sala 3 mois na lalaka lukela nga billet na lunga mboko na kende azuli nga billet donc Maroc na Turkish na ye Turquie na lali do na Maroc na lali na ye Turquie na lali lobi na ona ke Grèce na komi Grèce na vandi wana lisusu na komi Grèce mbongo na futa su billet avion na ya boye pona ki na visa territorial donc ils ont déjà na Schengen. Mon nazo avion na ya boye ezati na bengi bato okomi oza courage okomi bato atindelinga bambongo buna ye le jour on na komika buna zo bimaka na gare Saint-Denis na kuta na musika sika musika moninga bi ya ngabi kokoma na ya courage ya non na ya pena musika donc on a cosa pena donc on a joie pena passeport vient na joie na passeport et ça on a otena ko zo mbongo po na zo mbongo na western te na joie po na sama ka mna na ya po na ho mo no orchestre mo na ka bovandi boui bozo sa préparation ya concert mo na batika ba petio na fo ba yemba et mo faut déclarer mais bino bozo tshaka ba nzembo bon ba bon ngasiko na oyemba te na mo na orchestre yo et comme le luka na ba problème na ya ko leka pamba na TV na ndo ko finga de fona kende fona la tseki mwana mobile na ba kataka ngenga yango na leka ka ba ona mayele pe na zonga na nga ngafana nga lobe na kinda na ko tala bango soki pe lo ezana memela ba ona memeli bango et puis ba tant na net na zalaki na kim année ucho leka wana na kino beta concert na nga na mone ba mission na kuteki wana na orchestre bazaki pe na activité
nazwaki su quelques musiciens critika baakompagne nga babeti donc nde naa mpe nana babule nanga na kobeta ndule na ngola soki nali nakende nakoyebisa mpe monstre pesanga mwa 3-4 musiciens bakoya mpe bakendanga donc aza vie tozalaka na ye bien donc sans problème voilà. C'est pas facile hein, émerger dans la musique congolaise. Ça passe. Je comprends. Il y a passé. Nga so mwana nga nga sa musique na oboya. Bon nga sigo chance na ba pesa nga bana basi. Moko na bote ya mobali. Mama na ya kabaye. Mama na ya kabaye. Moko na bote ya mobali, mama na kabaye. Mwana obe so moni mobimba na nga ya za pe na Londres. Donc mama na ya kabaye. O tout na tiré na bongo basi na basi, t'as la chance na ngai. Nazara fier fort. Bah on appelle la chanteuse ou la danseuse. Tina olingati. Bon chance na mona moko zawana Dorcas ayembara bien. Ayembara bien. Mais na ko lingati na bisaka yembaka na église pour na boyi. O koma lelo neti ko yemba na bana basi za pasi. Tanga ko linga bima. Producteur ko kaka olinga banda ko sele makambo. Ufaluka yeka na makambo. Mwana koza mwana mwasi za pasi na musalo. Mwana mbali ko cascade mwana mwasi surtout so zaka kitoko. Ako Dorcas pas a vrai chéri. Donc na olinga kutu ba je wana ti. Voilà. Je comprends parfaitement. Merci. Aujourd'hui, supposons au même moment andé no ka où voyage Joanne Ratara. Ah, lelo nde vie beba. Nde lelo vie beba. Bon, nzamba zaki nzamba bolingo et puis ebi na ebité donc na kini pour muta voyager. On dirait aéroport anjili wana za na ba problème hein. Surtout so mbala no liboso. Ah! On dirait bandoki nyuso ki sa ba ya kapena ba chaka miso na bango. Aéroport wana njili za bien té. Donc tant qu'on a les cas on a na ko sa oti ado. Aéroport wana eza mabe moko. Tala ka aéroport wana batu nsuba ya kano elungi oyo ezomona so ya yote komi ya koko na bino. Autrement normal. Aéroport anjili. Oh, saka no na beach ko saka na aéroport wana te. Donc voyage na ngani simba na kumisa nzambe lelo pe na ya na bengisa pe ba na ngai bazawa na vanda na ngai moment na ina kendeki na kendaka. Je suis très à l'aise. OK. Voilà, parlons maintenant de la carrière solo nayo. Félicitations, tu t'es bâti comme un homme. Félicitations aujourd'hui, mais quand même pour dire bah réalité au candidat trop à l'aise au fin de ça donc ma toute structure ça va maintenant hein. Et vanda kala. OK. C'est une bonne chose. Voilà. Là mutabangu matin. OK. Aujourd'hui, vous évoluer dans la carrière solo. Voilà, autant lancé dernièrement acoustique. Ouais. Ouais, je te félicite. Hein. Merci. Parce que bien artiste, c'est une interprétation. Ouais. Tu as interprété Monstre d'amour, tu as interprété Koffi Olomide. Ouais. Voilà, ça c'est tellement bien. D'ailleurs, j'invite Batou Balandango, YouTube. Sur YouTube, Ladi Miyembe officiel. Ladi Miyembe officiel. S'abonner, ça l'a bien. Voilà, Instagram. Instagram, nanga pe. Nga nyoso yangi zaka Ladi Miyembe officiel. Ouais. Ok, Miyembe, il y a un artiste héritier également au nom de Miyembe. Vous avez famille? Di Coco, wana petit frère. Petit frère, donc, aza pena petit pena ya palais. C'est-à-dire, aza bana o bakoli, tuzaka ba quartier moko quoi. Mais aza bana o bakoli, tuzotala bango bazokola. Et puis tant petit azokola, tellement bande koyemba danger, ba massa o ya babiso. Bazwa siko kumbo na nga ba pesa ye. Di Coco Miyembe. Yango pas évolué nango tiaza, c'est un bon chanteur. Donc, merci vraiment à Héritier Wata. Donc, encadré petit Kitoko. Aza fruit moko un jour, au ressentir la vérité. Ok, on comprend très bien. Voilà, pour le moment, à part ça, qu'est-ce que Ozo Bongsi Abisso?
nazo bimisa clip moko kalate awa ya nzembo mona yembeli Sekoti Ntomo pour savourer yango bo sepela. Donc yango après il faut nazana Kinshasa pour nous préparer voyage. Normalement il fallait na kende ko beta na Angola depuis année passée. Suite kama mbaba Covid. On no beta banzembo. Mais nazana banzembo bongo nyonso na beti na acoustique. Eza banzembo ti. À part wana nazana banzembo na beta na ba orchestre. À part wana banzembo musu to sala na ba orchestre wana to sala ba vocal to pesa ba idée. Eza banzembo na biso. Eza banzembo na biso. Comme orchestre non nini. Ti nga ko orchestre eza na kombote. Eza un groupe d'accompagnement. Sur le weye to kaboli mais to zala na biso bien. Au sérieux. To binonde. Ozo seka so bon so nga so na beta na orchestre mo na sala so 10 ans to 3 ans ba futa nga ité. Un groupe d'accompagnement na norme na yoto la norme na ngai na orchestre wana norme na yo ouais mo benga groupe d'accompagnement ouais ba petit na ngai bazaka na ngai na tikila bango ba instrument za na ba groupe d'accompagnement voilà ba yebi pe baza libre so kaza na copie na kenda ki sala mam nanko neti nko parce que au fond na poto aussi oui yo mona groupe d'accompagnement bon mi ba répéter kati na tuni yo ofanda kana poto ba répéter ka ba olanda yo na yebisa yo na biso ado na yebisa bango boye o ndenge za boye orchestre ndenge za boye ndenge to za boye soko za na makambo no sala kende wana orchestre groupe d'accompagnement na yebisa bango so za makambo no sala kende donc na kanga mutu te mais oya bela razwa mo eloko o pasaka na problème na bimisaka pe na pesaka groupe d'accompagnement et maintenant to sali pe loko te to teki e bana mokili mobimba poto liati tozo bunda te papa si on a ça ni ne yona boité est-ce qu'on a ni ya ebisa ki ok norme wana za groupe d'accompagnement question ngeza yango wana soki nani ayebisa nga mais ngai mo mna olobati loko ngweza ya nani yanga iti. Mais groupe d'accompagnement, ils ont une structure, une statut, ils ont un groupe d'accompagnement, ils ont orchestre. Ils ont l'obéli, parfois comprendre en pensati. Ils ont l'obéli, l'imbissant à la terme. Donc, ils ont un groupe oyo, tout répétera. Naba master. Mais, ba master ngopé, ceux qui basent na banjonzi na bon makam na bango, ba sala ango. Na kanga motuté. Mais ceux qui tozana ndule na biso, voilà. Voilà. Quels sont tes projets d'avenir? Pour ça, on a l'avenir, ce projet dans les années, le projet dans le rôle de parce que dans le projet, moi, je pour ne pas mais na rôle de l'éloté. Parce que sur le bien, les gens sont salang. Au moins, les missions ont suivi. Dès que vous vendez des bâtiments, les bâtiments la biso. Ba docteur, ba médecin, dans la structure na yo, va soukimer, sentir vie claire, sentir na, vous comprendre. Ba to mayele bazo tala biso, o ba leki biso na mayele, o ba tanga ko leka biso. Donc makamususu ko lo bango boye fo ko batela po ko lo baga boye ka ba juango ba komisa ndenge mo boye. Voilà. Voilà, merci infiniment, l'a dit Miyembe. To noter que ceux qui totalise na ba plateforme nyonso, to déjà acoustique, on peut télécharger sur toutes les plateformes. Acoustique pour le moment, ils ont na YouTube. Na channel na YouTube loko la na yé interpréta banzembo ya batu. OK. Il y a ba grand mopao, il y a S grave na linga pena ko chango na ba plateforme nyonso. Parce que y a encore on dirait na zo ba mbongo mo boy. OK. Donc na tika ngoka bongo. OK. Voilà. Ton programme à quand Kinshasa? À bientôt. Donc pour le moment tu es disponible, bateau va contacter yo, baliki va produire yo, awa tout comme en Afrique, tu es disponible. Nazale dispo. Naza dispo à tout moment où ya wolukanga.
aomonanga neti nautaki kozala epa papier no koko la dimvula nautaki kosala showgaze na nga wana donc babengai nga nasalaki donc oyo aza na posa na ngai nakoya na ngai. Si je n'oublie pas rapidement, tu n'avais pas un projet, tu voulais faire... tu n'as pas fait la dit Miyembe chante grand-père? Oui, c'est ça. Nasalaki yango. Ezalaka hommage. Narandaki hommage na grand-père. Parce que na monaki via salitro. Il était content? Asepelaka mais moment moko yaka ozonga na teva lobaka mwa ba makamoko mais to solo la yaka za kulutu bon. Oui, car mon européen bêta libakou, l'aime soit bêta libakou, mais c'est un vieux que j'aime beaucoup. Dans mon colonel Barabanzem, on a 4-5 fois. Donc, ma rêve n'a pas na vie na yemba na ba vie na loi babozi, papa ou baba evolo. C'est na kokisa rêve na ngai. C'est na kokisa on. Bato ni son yemba na bango lelo ezali ke nazo yemba na bango mais rêve penati na nda kokula. Bato na nda rêve na yemba na bango bangwana. Ok, merci infiniment. Quelques remerciements, nous sommes arrivés à la fin. Ouais, na pesimbote na Brillante Matiaba, na pesimbote na Picho Fantai, batutu balinganga na bosanite maître Makie Minzuzi, na bosanite maître Xembu Mbakini, na Kini, na bosanite Serge Makindu, et puis na bosanite Seruti Ntomo. Donc batutu balinganga na pesino bambote Mavero. Na pesibino bambote atro silumba la langiloise donc batutu na pesibino bambote boza mo belé abe bali pordo kuluta bwania to ucho sala na ye abe bali pordo li felo amundele to ucho sala na ye fitiringa to bandeli nzembo ya Nyakosi. Kake petit voulez ali konoka teo na yo kilokola bazali ko benga ngai na mongongo ya kula mambo. Nazeliye to bandeli nzembo wana a bientôt bato amonango et puis naza suna fitiri mususu kalate na mocho alempela. OK, bientôt to bomona sumo eloko donc ça va quoi. Voilà, merci beaucoup, merci, vous étiez tellement nombreux à suivre cette émission. Vitrine yango parce que c'est un patrimoine en diaspora. Vous n'avez pas les choix. Merci infiniment, Bandero Bolanda Bisso, de partout. Merci à Simpson et Célé qui a réalisé cette émission. Aneka Fossette, Droite Nangaï, Trésorier et les chefs des rédactions. J'embrasse très fort mon fils, le prince Abinoam Yue, l'unique. Merci infiniment, je t'aime. Beaucoup, comme tu l'as dit, papa te fait bisous, 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 bisous. Merci infiniment à toi. Nous sommes arrivés à la fin, très bien habillés. Hein. Merci. Naolanda très bien habillés. J'ai beaucoup aimé la couleur. C'est quoi la veste? Dolce Gabbana. Waouh. Ça coûte quand même les yeux de la tête. Hein. Et alors la montre? Oh, montre, c'est toujours Gabbana. Okay. Donc, je suis partout à Gabbana. Waouh. Voilà, c'est bien, je suis flatté, ça me fait énormément plaisir. Merci Nabosanagi, Jansi Mayasi, Kopesa Mbote, Forza Italia, Nikens Koussou, ami d'enfance, Pichou Masobo. Voilà, ça me fait énormément plaisir, tant que vous aurez temps de se faire beau, d'avoir ce luxe pour venir répondre à mon invitation. Vraiment, je suis très flatté. Émission na yo fona lata na lata nazala boy. Normalement, tant on a rien bimana ndako na bandi ko mitala na lata bilamba ya minene na lata bilamba scène te na vite fona zala boy. Pour nazokendo koloba makambo batu ba kotala mokili mobimba. Et puis batu fo ba mona muto azoloba azanani. Voilà, talaka yo bundongoza siko na oyandeni pona yaki na babere babilamba biso na lata kuna na monikati. Voilà. Merci infiniment, ça me fait énormément plaisir. J'ose croire que dans l'avenir, un jour j'aurai des moyens de m'habiller comme ça quand même. Merci. J'ose croire. Merci, merci infiniment. Merci. Merci vraiment. Voilà, restez branchés, nous avons un programme très diversifié. C'était Adoyo à la présentation. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.